Bozali en direct ya Sentinel TV esika wapi bolandaka basango ya Congo chaque jour na tongo ya lelo totombeli bino bolamuki malamu nguya na nkolo Yesu ezala na bino ebatela bino etambola na bino basango toza nango na tongo ya lelo topesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu Kristo. Merci pour la fidélité na bino na Sentinel TV oyo ezali bongo Sentinel ya diaspora esika wapi tokengelaka makambo nyonso toyelekaka na diaspora na molimo pe na nzoto surtout makambo ya politike ya Congo yango tozoya koyebisa bino chaque samedi nde bolandaka véritable information ya Congo oyo tobengaka retour de la semaine, mais chaque jour na tongo bozalaka na petit déjeuner to bozalaka na banouvelle ya Congo. Alors na tongo ya lelo tozokende kolobela makambo nyonso ezoleka na Congo. Makambo ezoleka na Congo eyali bino moko bojuge ntango tozoyebisa bino ke makambo ezoleka na Congo ezali bongo occupation. Alors na kati occupation bakendaka jamais na bato bazokipe bino, bakendaka na bango jamais na baélection na dialogue na nyonso, mais basorganizaka bokomi mutu moko mpe bobengani groupe ya bokipa. Makambo ezoleka na Congo ekozwaka solution soki tobengani bokipa oyo eza barwandais na baugandais. Alors la preuve bojuge bino moko. Où est la différence pour Kabila entre l'opposant Vital Kamerhe et Gabriel Kyungu? Vital Kamerhe peut faire des grandes meetings au Kivu, Goma, partout dans les pays. Il est même aidé logistiquement par l'État congolais pour limiter à cette aide. Mais quand un opposant comme Gabriel Kyungu ou c'est de l'opposition de Kinshasa, Rassop, organise à Lubumbashi des meetings politiques, on envoie la police pour encercler son domicile, empêcher de sortir pour soi, disant sécurité du pays, sécurité de Kabila ou trouble à l'ordre public. Mais il n'est même pas encore sorti. Donc Kyungu il fallait abima le lobby le 24 akende kosala meeting empêcher abimate batie basoda partout abimate balobi eza trouble à pays. Mais Kanyaki Gizire, voilà pourquoi j'ai voté Kabila, peut vaquer librement na Congo, et pourtant c'est un civique et immoral à kozala même pas chef ya quartier, parce que ce monsieur qui couche avec les femmes de Toui par-ci par-là, il est maintenant avec la femme de Jibem Piana que tout le monde connaît et personne n'en parle. La presse de Kinshasa s'est tue, les politiciens se sont tués et personne n'en parle. Et le monsieur comme cela, qui est un complice de Kabila, continue à vaguer et à faire ses déclarations. Lisusu, bato bazalaki touché na comportement ya Matungulu, bato bakomeli nga na tangango, balobi proverbe 30-30, Matungulu, en s'attaquant à Fayulu, a sali grand erreur au Foreman à Salaka, tango ayaka kobundana Mohamed Ali. Erreur yango eza nini? Erreur yali ke Foreman aza noir, Mohamed Ali pas aza noir. Bazo kita na Afrique, na 74 to na 74, baya kobunda. Alors pour la première fois, bazo ya na Kinshasa. Alors erreur Foreman asala eza nini? Bayebi bien que biso ba noir pona biso mutu azotambola na mbwa azali ami ya mindele, azali ami ya bacolonisateur, azali moyibi, azali mutu mabe. Yango wana ozomona la plupart ya ba noir na poto bakabwanaka na basi bazalaka na bambwa, balingaka kosentir ata mbwa te na poto, parce que mondele aza na mbwa aza kofaire raisonner bango bien, aza koreflete colonisateur, moyibi, tueur, pierre. Alors Foreman nazoya na Kinshasa aye na mbwa. Alors ba noir nyonso bakimi ye, ali aye aya na langage ya lingala aye koli alobi ali bumi ali bumi. Yango moni bato tout balandaki ali pour se retrouver na ali, bamonaki ke ali azali noir o akenda mais azongi na culture na ye, azobuka ye kola monoko mboka, tandis que Foreman azaki trop mondele. Et boyebi suite nango, Foreman bien qu'azaki qualifié, azalaki bongo na tout ya ko gagner combat, mais Ali abetaki tout simplement parce que azalaki na support ya bakolo mboka te. Ndenge moko na Matungulu,
Matungulu qui est un villageois, né grandi au village, mais a eu chance à autant na poto aux États-Unis, à ça na Fonds monétaire international. Mais le même Matungulu, à à Kinshasa, a travaillé comme ministre à Kabila, banda longwa village à Kinshasa, nandenga que les États-Unis. Nandenge a comme ministre à Kabila, nandenga longwa a zonga ni bandundu ni village natal. Donc ayebi mboka na bango ndenge zate, ayebi elongi ya bandundu sute. Mais Fayulu c'est un Kinois, né et grandi à Kinshasa, mais de temps en temps à Kendaka bandundu. D'ailleurs, aza même na base nae na bandundu asalaki dernièrement tourné na bandundu bobo sanate na 2016 oyo balinga baboma ye. Alors Fayulu kisa Matungulu en s'attaquant na Fayulu ye oyo Congolais belé surtout bato bandundu bazali komona ye lokola intellectuel bamonaki ete lokola autaki na Fonds monétaire international ekosalama ndenge baaméricain basalaki na nanani na Gbagbo na Ouattara, c'est-à-dire bakolongola ye mbala moko na Fonds monétaire international baye kotia ye président Congo et ayaki lokola candidat na présidentielle il y a 2016. Mais ce même monsieur qui s'est pointé pour le présidentiel de 2016 se ridiculise. Premièrement, il s'attaque à Fayulu, que les Kikuitois, les Bandundu se retrouvent à lui parce que de temps en temps, il fait la navette entre Kinshasa et Bandundu. Et Fayulu qui n'a jamais retourné chez les siens. Et deuxièmement, Fayulu, Oyo, a sololana batu bien, azobunda, mais il est à s'attaquer à Fayulu. Alors, Bandundu surtout va comprendre qu'il a aventurier. Lokola bayebisi nga babiyebisa ye lokola aza na bassurance na ye na Amérique, atravaille en Amérique, atika Kinshasa azonga na Amérique akende kozela bassurance ne kuna. Mais na Kinshasa na bandundu toyebi ye te tozokontesile ye te badire na ye ezojustifie maloba na ye ajustifie bambongo oyo tu bato ya diaspora bapesaki ye ya combien de millions toyebi te aleka ajustifie mpe azongisa mbongo oyo aza nango na maboko do kisa Matungulu na koluka kosatake na Fayulu atumboli banzoi nyonso tu ya bandundu na bakino balalaki mpe balingi ye lisusu te. Alors comment moto azalaki candidat aux élections en 2016 lokola président après akomi koloba alingi azala premier ministre mais sikoyo mikitisi akende koluka koma ministre soki ya pêche soki ya industrie to ministre ya diaspora. Donc ezali mawa mingi mpona ye lisusu basango kaka ya Congo na ntongo na lelo toza nango awa bato bareagir balobi ete nazalaki kotanga yango olimbisi parce que na ntongo tozalaka na makambo ebele ebele ezali mawa mingi. Alors basango mosusu eyali ke nazotanga awa boyebi ke mwana mboka Kabundu babomaki mwana na ye Kabila atindi bakomando baetrangle mwana wana mpe bakosaki ase suicidaki na komidie ke pourtant mwana wana azalaki na intérêt ya kosala yango te. Toyebi politike ya barwandais ndenge etravaillaka toyebi ndenge nini kosala malgré azotelengana parci par là mais ezali mawa mingi mpona ye mpe lisusu toyebi ete Kanyama azali bongo arrêté te mais Kanyama akimaki aza na ambassade ya Italie azoluka akima me baambassadeur baza na likambo so osala te Kabila si aporte plainte na CPI sikoyo bakoestrade ye na CPI ete ya bacolonel bagénéraux bato nyonso tu ya bavrai congolais oyo bazotravaille na barwandais bayebaki barwandais soki eyindeli bango na ngonga nyonso bakosala tout balikide ye otala Joseph Kabila ndenge asilani na Kanyama. Quelles étaient les vraies intentions ya général rwandais Bisengemana atindaka na Kanyama na front, c'est-à-dire bapréparaki bakende koachever ye ndenge basalaki Mamadou bobosana te ke bonza mabe Mamadou bavaillant héros na biso nyonso tu batindaka bango na front soki bakomi na front kuna nde place babomaka bango. Donc biloko wana nyonso tu esileli biso bacongolais toyeba bango baoyo bazotravaille na Kabila bayebake Kabila d'un moment à l'autre soki baintérêt na esili akosakrifie ye ou akosila no ou akoboma yo mpe tokobanga eloko moko te kaka soulèvement populaire nde ekopermettre biso to récupérer mboka na biso mpe tobenga na barwandais to reconstruire mboka na biso tala ndenge barichesse na biso eza lapide
tala ndenge bambongo ya Congo Kabila azo kopanza pa bandeko na ye, et pourtant na mboka na biso Congo ba étudiant bazwaka bourse te, mais ye azozwa mbongo ya Congo azofuta ba Rwandais, azofuta ba Ougandais ba bourse. Donc bana Congo esengeli batomboka po ba botola mboka na mboka na biso. Alors l'honorable Gabriel Kyungu invite la population à la grande manifestation du 24 avril, journée du multipartisme à Katouba. La majorité peut être divisée. La majorité peut diviser les opposants congolais, mais Kabila et sa majorité ne divisera jamais le peuple congolais. La déclaration de Semko est magnifique et beaucoup de remerciements à Semko. À faire Kazembe, les députés ont démontré leur maturité. Alors, malgré bato basoda ya Kabila encerclé ndako ya Gabriel Kyungu, mais population eza libanda parce que bayebi ete Kabila akoki kosomba ba opposition, mais akosomba peuple te pe akokabola peuple te. Félicitations na ba peuple esika nyonso boyali. Alors likambo lisusu akokamwa, c'est grave, grave, scandaleux. Il y a une vidéo qui est en train de circuler sur le social media où des soldats de la MONUSCO sont impliqués dans les fosses communes. On les voit jeter les cadavres dans les fosses communes. Voici la preuve. Maintenant, la complicité de la MONUSCO dans les fosses communes et même les massacres au Kasaï, à l'est du Congo. Il faut dénoncer la MONUSCO. C'est intolérable et scandaleux. Donc, c'est un message de la large diffusion. Je crois dans ça. Alors, vidéo, on a besoin na YouTube et Ali. Parce que vous avez un soldat à MONUSCO. Bazo kende kokunda bibembe ya ba Congolais. Ezala na est ya Congo. Ezala na Kananga. C'est-à-dire, Kabila na batu ya MONUSCO. Baza ba complice. Depuis que la MONUSCO, Moussala nae ezalaka koboma ba Congolais. Pe yango bomoni ke azana batu belé. Azali au moins na plus de 200 000 personnes. Il y a ba soda ou ya zana na Kinshasa. Mais ba bomaka ba zo boma ba Congolais. Ba sonyo ko la bango. Au vu eux aussi de tout le monde moko azoba eloko moko te. Lisusu ezalaka ba communiquer na za nango o ba pesi na zotanga ezali que ou tozolobela ezali batineli nga lisusu a balobi démenti de la vidéo sur le prétendu massacre de la MONUSCO dans les Kasaï. Après vérification, la vidéo invoque les massacres des Congolais au Kasaï diffusé par une personne identifiée, un récit du commissaire principal Joe Kamanga et une vidéo de 2012 réalisée en Côte d'Ivoire. Je présente toutes mes excuses à la MONUSCO pour ces désagréments. Colonel Mwana Mputu. Donc, Oyezali démenti à vidéo, bauti omoninga nazana presse foko kokoma biloko nyonso tu démenti utikoya oyo basali ke ba vidéo wana ezali bongo na Côte d'Ivoire. Mais soki wana eza na Côte d'Ivoire, na Kinshasa complicité ya MONUSCO na Kabila ezali lisusu na tina toluka ba vidéo te, ezali parce que na ngonga oyo Kabila boyi ko respecter ba corps ya le 31 décembre boyokaki ba déclaration ya MONUSCO. Ceux qui battent opposition bakendeki kuna te balingai bachange position na bango te. Donc likambo po esila ezosenga biso to benga na Kabila pe biso moko tozwa contrôle ya mboka na biso ekozala malamu. De l'autre côté, biso bana mboka toza déjà na ba preuve suffisant que Kabila aza ennemi à Congo et azali occupant parce qu'aza illégal et puis azali bongo na illégitimité, mais azo continuer ko défier ba Congolais tout simplement parce que na mutu à Congo toza na ba opposants ya ventre oyo bazo travailler pour mabumu na bango, ba opposants oyo balingi mabumu na bango mingi koleka mboka Congo. Eloko nini tokoki kosala soulèvement populaire nde ekotinda Kabila na bato nde bakima. Kabila akokima, Kabila ayebi ke fo akima, me akokima te soki tobengani bato te, soki tobengani ba Rwandais te, soki toparle langage na ye te. Kabila ayaki na minduki, Kabila ayaki na violence, biso pe futo benga na bango na violence parce que mboka eza mboka na biso. Article 64 ezosenga biso to récupérer mboka pe to benga nango. Donc na tongo ya lelo
basango ya Congo nazalaki nango yango wana félicitations à Kyungu. En attendant, les corps de Tien Tshisekedi ekita Kinshasa malgré Kimbuta oyo amelaka bangi oyo ayebi te eloko nini alingi, en tout cas ezali pasi mingi. De l'autre côté na Paris boyebi ke kala mingi te dimanche ekoya ekozala deuxième tour. Mais na deuxième tour wana bozali bongo na Macron oyo alobi boza na badéclaration wana nazo s'adresser na bafrançais d'origine congolaise nyonso partout bozali boyeba kosala attention na motu nini bovote. Macron alobi il se sent sale toute la journée quand il serre la main à un noir. Alors motu andi wana faut voter. Mais de l'autre côté toza pe na face ya Marine Le Pen oyo azali raciste oyo alingi ba noir te. Alors bien bozala na France en tout cas boluka kotala nano bien entre Le Pen oyo alakisi ki racisme na ye au vu aussi de tout le monde na Macron oyo alobi ke soki apesi noir mbote asesantaka sale toute la journée motu nini oyo esengeli topesa ba voix. Donc ezali mawa mingi pe ezali soni komona ke Macron na Le Pen baleka na deuxième tour. Donc ezali soni pe mawa mingi likama bongo esalama mais tomoni ke tozali bongo na mokili makambo bale échanger ekozala mawa mingi. Alors, parmi les militaires utilisés contre les insurgés kassaïens figurent les rwandophones d'ex-miliciens du Kivu ainsi que des Katakatanga. Ça, c'est Libre Belgique qui dit ça. Selon les informations de la Libre Belgique, a pu recueillir parmi les militaires utilisés contre les insurgés kassaïens figurent deux nouveaux régimes en cours de constitution. Ils sont formés à partir de l'ancien 818e bataillon venu du Nord Kivu qui comptait beaucoup de rwandophones, mais aussi d'anciens membres du groupe armé démobilisés à Kitona et à Kamina. Parmi ces derniers figurent d'ex-miliciens du Nord et Sud Kivu, ainsi que des Katanga, sécessionnistes katangais, du sanglant Gédéon, aujourd'hui rallié et ami de Kabila. Donc voilà bah, information tout ça nango ya kopesa bino na tongo lelo avant que nasuka balobi l'Égypte respecte la pleine souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses terres et rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures, a déclaré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au terme de tête-à-tête avec Joseph Kabila au Caire samedi le 22 avril 2017. Selon le journal en ligne RAM, au cours de cette conférence de presse conjointe avec son homologue congolais au palais présidentiel, el-Sisi a réitéré le soutien de l'Égypte à la RDC qui fait face à des défis majeurs. Ce soutien passera notamment par la participation des forces égyptiennes dans une mission de l'ONU pour aider à rétablir la stabilité dans le pays. Il s'agit d'un appui à l'armée congolaise face à des groupes armés dans l'est du Congo. J'ai dit au président Kabila de notre conviction qu'il est important de faire avancer la communauté internationale pour soutenir les efforts visant à vaincre ces groupes ainsi qu'à mettre en place des mécanismes efficaces pour mettre un terme à l'exploitation illégitime du nature du Congo ressources, a déclaré el-Sisi. C'est-à-dire, Kabila Yemoko Azali, metteur en scène, ordonnateur et organisateur, yaba crime wana, mais ye aza moto liboso alobi alingi ingérence te alingi ba nation mosusu esengere na Congo te mais buzo basali ake kolela epa LCC azali petit ya confiance ba américain yango azongiseli alobi azo respecter état congolais souverain aboyi ingérence mais na kimokolo ayebisi ye akosala tout apesa basoda na ye bakota na MONUSCO pour baaider na kimia na Congo. Donc Kabila mbwa na ye moko asui ye. Oyebi Kabila azolanda lentement et sûrement makolo ya maréchal Mobutu toyebi te ekosukela ndenge nini me mikolo ne eza kotanga. De l'autre côté boutaki kolanda nanga oyo azali président Seni
koloba ke enrôlement na Kasai ekosalama te parce que Kasai ezali bongo na insécurité. Mais na Kivu, place babomaka bakata bato mitu mikolo nyonso, enrôlement esalami. Pourquoi na Kasai enrôlement esalami te? C'est-à-dire ezali moto oyo azokotosa à la lettre dictature ya Kabila po souci ya Kabila ezali a organiser l'élection te, yango atie ba insécurité partout parce que c'est les crimes profitent toujours aux criminels. Ce qui Laurent Désiré Kabila Koufa, ça profite à Kabila comme président, c'est-à-dire Yende Azali, suspect numéro 1, Ouaboma, Papa Moboko Nae. Journal Lelo, ils la journée Moua Kimia, Biso To Benganabat Oyo, après de vendre, tout ça, le masolo, peut organiser l'élection à Kimia. Yesu Azamokozi, journée malade. Merci.